Les pasteurs n'ont plus le temps de se mettre à genoux pour demander à Dieu na olobanini lobi. Le pasteur va dire en l'air. Pasteur a zoli tigere nyos. Kamundel. Na kwanga. Na bureau ngwana pasteur na pilipili. Ameliko ka pepe. Amati na cher. Utangi Bible ni. Ezaka protocole. Yak. Sombelanga ka shawarma. Tu n'es papa. Yo ka shawarma utanga Bible ni. Pasteur afuka makana sete. Pasteur alala kana ndako. Pasteur anga makasima mkongwa mama boy pasteur. Oko solo la nanzambe ere. Il y a des messages que tu ne peux avoir que si tu te sépares de la sexualité. Nous sommes... MDGDTV mafuta si kezelinga wabino mère Dorcas la grande dame quand on est au message na oyo pesa ba conseil ko pesa ba sango to lisusu lelo bande ko poto solo la bande ko nanga bato balanda biso ba yebi to lobela ba ma mususu oyo ke peut-être ekozala na forme ou soit et na bandenge moko peut-être ya humour ya koseka mais o ezali vraiment capital. Lelo lisolo to ko beta to sango to memi to pe lo to ko lobela ezali likambo na basali na nzambe par rapport à temps autres zo vivre rôle na bango musala na bango et balobanini apport donc o esengeli bango ba apporter surtout plus dans le sens et ton cadre za mamba molimo spirituel mais rendement exact pourquoi. Dans une morceau de vidéo, il y a pasteur François Mutombo Toyebi, voici l'homme. C'est un pasteur de notre pays. Aza papa ou Aebani, à Sala Combo. Bon, c'est pas vraiment, il y a une importance, mais Toyebi, hein. C'est juste Karapoto, to meka ko présenter Toyebi pasteur Nabiso François Mutombo, Otobenga na Omba, voici l'homme. Aza papa Oyo, vraiment, sa façon de prêcher, hein. Aza humoriste, hein. Alors ba maman azo ba maman eza sérieux alors ba maman ko eza solo alors ba maman eza yango mais akina on tamso na ndenge mon neti ya moi comédie et c'est très important pour détendre les esprits un moment ça la sérieux mais toebi et ça fait un peu partie à caractère na etopé à façon à présenter la Christ et mon âme toi na ndenge a lobelaka atelaka asala makambo. Et papa n'a biso tobi à sexa mingi. Bato baïbi pasteur François quand il prêche à ce qui ça ramène ce qui est vrai à l'obla maman remet à capitale hein. Ba maman est vraiment sérieux, maman est vraiment motuya. Awa azo expliquer pourquoi le lo o basel na nzambe ebele onction eza souté. Bandero nanga eze lo moza capitale eza motuya. Avant to meko fungwama déjà natali sabino rôle à mosel na nzambe. Est-ce que vous savez que Mosel Nzambi azalaka et yanomituna? Est-ce que vous savez que Mosel Nzambi azalaka solution à bas problème? Est-ce que pourquoi simplement parce qu'il a porté Nzambe katinaï? Et Dieu c'est la réponse à nos questions. Bible zolo banamati. Muto a mis prophète na qualité prophète à cause de l'ipamboli à bas prophète. L'ipamboli à prophète est nini yaya. L'ipamboli à prophète est solution à problème. Et on bota na Bible. À chaque fois prophète abanda koyaka parce que na Bible ba prophète bano vanda neti ndebi so to mona lelo ate oka prophète ce qui n'est pas mauvais ce qui n'est pas un péché mais na Bible ba prophète bazali batmo bazaki isolé c'était des gens oyo na ville boy babanda koyande koya et so prophète a eza pour sa message so prophète a de neti nzambe muto kiti nzambe muto et on les considérait tellement que le quand même ba roi pourquoi parce que même nzambe do moto nzamba même aotambola na nzambe katina bandero nanga lelo oyo mosel na nzamba koma na mutu nyonso mosel na nzamba koma na mutu moko jeune moko boeto papa moko to tonto to mutu moko boyo master mutu nyonso azana neti mutu nyonso et pourtant un homme de Dieu n'est pas ordinaire. Bible zolo banatire enseigner rabinote bandeko so total eta banganga bato ke no ba tradi to bato ba na hotel sama vraiment la bango et consort ce sont déjà les gens les considèrent et ça par rapport au bango baza ba sala pe na bango pe na bandenge na bango pe ba résultat pe za pe na bandenge na bango
et bato pe bamonaka pe basepelaka pe et sikoyo basali na nzambe baya bato oyo il faut eza différent en eux. Mais malheureusement bandeko na nga lelo oyo c'est plus le cas. C'est plus le cas. Miracle authentique et comme passe. Tant na oloba authentique na oloba ya solo. Oh nyonso to mona mono eza ba spectacle. Ba lelo nini ba benga ngonini. Voyance, yeux, influence, impact. Bato bakomi kokende kokota bikota kota po miso efungwama mato efungwama. Okota partout na ba réseaux sociaux, Facebook, TikTok partout. Oka bato je vois j'entends. Nzamba zo moni sanzo laksanga. Wa nyoso ba biloko bato bazo ngena de gauche à droite. Authenticité eza soupe nzati. Et pourquoi cette rareté? Pourquoi ni le Nzambe Dieu ne parle plus comme avant? Pourquoi aujourd'hui to vivre été et ça on il y a dispensation té parce que bah apôtres ils ont vécu na temps grâce. Bah apôtres au temps dans la Bible Jean, Pierre et les autres bah vivre après liwa ya Yesu. Donc na biso na bango to na dispensation moko to na temps moko to na toza na époque moko spirituellement s'il faut to loba. Donc to vivre na dispensation moko o eza ya grâce. Mais pourquoi tant à Bible tozwaka acte des apôtres, il y a de ces choses-là auto monaka nzambe na misala lelo ezala asute nde moko ba biloko o papa na biso François Mutombo azako expliquer et makambo lobi eza sérieux eza très important. Un homme de Dieu a muto ba discipline. Un homme de Dieu a muto oyo aza muto mais buloko la batu nyonso te puisqu'aza moto na nzambe aomema nzambe kati na ye amutu ako vivre lokola bato nyonso te amutu oyo akoliaka air nyonso te akoliaka mikolo nyonso te akolalaka babutu nyonso te. Mais lelo tokoma bapaster le basali na nzambe belelelo kosambela butu ezala ngambo moninga mo aseksa moko mosusu alobi akenda epa ya moninga na ye moko dans je sais pas na église na ye lo mo ba jar wana akei ezali babutu oh tamba sana moni akamolo bini mon cher we osani alobi na eka to sambela na eka to poto alobi na eta ko merola musanga te. Bandeko, il y a des hommes de Dieu comme ça, ils ont du mal à se réveiller la nuit ou encore à sacrifier des nuits pour chercher Dieu. Et pourtant, ce qu'on lingi différence, ce qu'on lingi au distinguer, ce qu'on lingi za lokola batunyo soto produire, au batunyo soto ba produire, il faut ça différent na batunyo so. Mais tant que tu es comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Tant que tu fais ce que tout le monde fait, font ou encore ce que tout le monde fait, tu seras comme tout le monde. Yango bomoni lelo batu bakomi ko se réfugier bakende basimba simba pokuna ba condition eza nango te ba condition ba kopesa yo ezali suir eloko nzoto lingaka salara bikobo po utiliser ba oraba na basi nzoto lingaka nango yango o sepere o préférer que no sala ba abomination wana po anini po mission mona po mato yoka. Et pourtant nzambe basangisa kete ça s'appelle l'effet étranger. Bandeko lelo oyo soki tozomona rareté ya bonzambe na basali na nzambe muke zo sala ke batu pe ba ko bunga ba ko longwa pene na nzambe. Et pourtant il faut basali na nzambe ba attirer Christ vers bango, ba attirer batu vers Jésus et pardon ba attirer batu vers Jésus. Mais malheureusement lelo à cause ya ba mamboto ko bika batu na place ba poussa na pembe na nzambe batu ba molongwa ba ke musika. Pourquoi? Authenticité bonzambe na vrai sens nango eza souté. Pona nini? Simplement parce que basel na nzamba lelo bali ko vivre lokola batu nyonso. Mosal na nzamba muto oyo ako vivre lokola muto nyonso te. Mosal na nzamba muto ba discipline na kolia na ye na ba fréquentation na maramu nyonso oyo azosala. Mosal na nzamba muto oyo de temps à autre il faut agir naka. De temps à autre il faut kabwana na batu ou encore passera plus le temps avec Dieu qu'avec les hommes. De temps à autre akola la lokola mutu nyonso te ba butu faut sacrifier pour kana kolukelo nyanzambe mosali na nzambe a mutu ya ba discipline pour ya ba sacrifice. Mais malheureusement lelo o bandeko to ya ko simba likambo nzoto o penza papa beteli sete
na video likambo nzoto bande kona ko expliquer likambo nzoto. Lelo bande ko bona mosala na Nzambe a ami de tout le monde a sekarna batu nyonso ko sekarna batu eza na mabete. Mais ba légèreté eza trop. Mosala na Nzambe sekarna ba ser pamba beta na ba maboko na ba frère na ba sœur azala la place batu nyonso baza na nganda oromona ye. Lelo basala na Nzambe ko kama ba kota même na ba boîte de nuit na yoka elekela ngai. Na Congo les gens savent que les pasteurs bakenda ba boîte de nuit. Ba tie ba casquette tina bilongi na mitu na ba basala na Nzambe lolenge nini. Po na ebité bon Nzambe wana ngatikala komona ngoteni ko yoka ngona Bible. Donc pour moi je me dis ce sont juste des perdus hein. Ba perdu ba rétrograde moro boé. O bazala ki melelo bazana bango souté puis bazoya ko embrouiller bato parce que on est humain, on peut broncher, mais il y a de ces choses-là, une personne qui se dit chrétien, à cause à cause, il y a Oyazali. Bref, basen nanzambe bandeko, bakoma batu nyonso, bakamara batu nyonso, bakotara partout, bavandra partout, baliara na batu nyonso, basimbara nyonso, ainsi de suite. Mais malheureusement, eza yango te, o nzambe, abengeli biso. Alobeli na likambo nzoto bande ona ngai Bible zoloba ba masumu mususu ezalaka libanda ya nzoto mais lisumu ya ekobo esuyaka na nzoto na molimo lisumu ya ekobo donc eza lisumu oyo eza na ba conséquences néfastes ya kosakana te ya lisumu ko silisa mutu gaz ya lisumu oyo ko paralyser vie ya mutu spirituellement eza lisumu oyo affaiblissaka esprit na ndenga kosakana te. Mais lelo basali na Nzambe ba nzotologue nzoto na nzoto nzoto nde nzoto il couche de gauche à droite avec des femmes des filles oh non Dieu ne serait pas de ces noms de son appel Nzambo wapi yaya so fungoli liso tangi Bible bien o comprendre que Nzamba ba principe so fungoli liso o tangi Bible bien o komona ke Nzamba pambola na désordre te aza Nzamba ba principe so fungolo tangi Bible bien o mona ke Nzambe Dieu, on les craint. Nzambe, on les craint. Une personne qui ne craint pas Dieu, soi-disant, on est sous la grâce. Soi-disant, ce ne sont pas des actes et des œuvres qui sauvent l'homme. Parce que ma verset na bango yangwana. Ma verset na bango yangwana. Dala, ma komi elo, ba différence, il faut ezala entre moi na Nzambe na moi na Nzambe te. Tant différence ezate. O paya zo sala yo pozo sala ngo. Ah te faut to tuna. Ki moi na Nzambe no malamu. Bandero na ngai pona chite lisumu ya ekobo bon nalobeli moi mokie sur lisumu ya ekobo eza na ba conséquences moko ya kosakana te oyo peut-être on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui et eza moyen de communication to pe transfert ya milimo mabe na ndenge ya cascade erataka te. Donc eza eloko oyo ebele ba ministère ekufa pona ngo ebele ba vie ebeba pona ngo donc eza tellement na ba conséquences ya kosakana te likambo ya kosangisa nzoto atana mwasi na yo na ba moment ya balosambo nde na linga penza na chitele wana parce que alobi boye mosala na Nzambe nyonso na sima mama mosala na Nzambe nyonso ba na jeune mais bandero na ngai il faut que la part des choses. Parce que dans mon avis, tu as commentaire, moi c'est au bala. Oui, c'est vrai, moi c'est au bala. Et à n'angoli soumouté, ko sangisa nzoto na moi si oyo bali, na n'importe moment oyo lingi. Mais il faut que la part des choses. Hein? Il faut que la part des choses. Bible zoloba, il y a un temps pour tout. Tozo par exemple, on a un moment mabondeli. Apôtre Paul azoloba, na 1 Corinthiens 7 bandeko to na tante botanga na ndaku azoloba boye bo se privé les uns des autres ou encore aloba na moi sina mobali bo se privé si ce n'est boyoka nuance si ce n'est d'un commun accord afin de vaquer à la prière, ce qui veut dire quand tant que tu as un moment de prière, il y a certaines choses, ou encore il y a de ces choses-là, il faut que tu aies y compris le sexe. Oui. Pourquoi? Bon, pendant que moi, je ne sais pas si je ezalaka
ezalaka physique te nde tomonaka eza non eza acte moko ezalaka d'abord spirituel elo bato bayebaka te. Et spirituellement parlant, il y a des réalités qui se font. Il y a des énergies qui se dégagent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Bateau Baza, charnel, peut-être ils auront du mal à comprendre ça. Et il y a des réalités spirituelles qui se passent. Sikoyo, ba énergie ezalaka dégagée spirituellement et affaiblissaka mutu na bandenge moko boy. Ce qui fait que na place on mata ba dimension spirituelle o matate o kita parce que eaneti mutu asali gym ou encore au kimimbangu. En fait, tu t'es épuisé. Donc, on s'est épuisé aux airs qu'on l'embake et permettre de te toper au cours ça bama msoute et andenge moko. Yango moni eza babiloko oyo. Quand on se dit qu'il faut se concentrer pour le Nzambe, il faut retirer à côté. Tu es au son de ma voix. Wa mo sel Nzambe, wa mo Nzambe. Yo même na bataya ba jeune. Olingi ko vandela, olingi ko kota, ko kotisa, tout ce que vous voulez. Eza malamu te, soki oza na posa vraiment spirituellement au mataba dimension to ba niveau eza pasi. Obala moi sino bala mobali no oui, ozo sumuka note oui mais ezo limité yo quelque part. Malheureusement belete ba yeba ango. Mukomsu no so na musana Nzambe moko mama, ata oza na mabondeli pesa papa nzoto. Pona oluka kimia oui c'est vrai mais yango moni il faut kaka mwana Nzambe bala mwana Nzambe. Yango moni apôtre Paul azo pekisa. Païen et chrétien bala païen. Likolo ba ma misusu nete ba jaraboué. Faut faire très attention. Il faut regarder aussi la part des choses. Chacun sa façon de voir les choses hein. Nabi ki za ba contredire bon. Eza apprendre à laisser muto moni ke eza conseil malamu azu. O pa moni ke aya le roté ah yo mto ba continuer mais c'est qui est vrai et leur il faut boyer bezake. Actuellement en tout cas tozo perdre bataille. Et ya na ngoya ko sambate so botali tout autour na ba mio so le gala mokilio. Il faut mona ke ba chrétien tozo perdre bataille. Et to ko yokisa komba Yesu so fing sa komba Nzambe to ko isa Yesu soni. On est incapable ya ko sala ba makam oyo sengeli to sala. Et de l'autre côté, Satan a battu nae, basi ba koma na ba niveau moko boye, to be ba mo sala ba ma. Ba ne ona ngai, boye bato ba molimo baza bato ba principe hein. Bata molimo baza bato ba principe ya rosaranate, un occultiste hein. Ayebi ke na ba moment na ya ba retraite, to ya ba nini, a rosala ba biloko wana te. Yango moni na ba ndenge na bango bazala pe puissant. Na ba ndenge na bango ba maintenir ka Yesu zo lo bana ya ténèbres. Bazali mayele koleka ba na lumière. Nous biso to sarana na nyonso hein. Nous on joue avec tout. Ba chrétien bata ba basesa ko saranate. Et pourtant na vie Bible ben mezo ba kelo nyonso za na ngonga na yango. Bref, maman papa kabwana nanu na likambo ya nzoto. C'est vrai au bala to yebi. Mais donne-toi des disciplines que tant le bio luka Nzambe luka penza Nzambe o se séparer na ba marambo o yebi ke sepelisa ko PR moko. Ba sacrifice wana nde mutu salake mutu amata oyebi mutu azanga bikila na vie hein? Nganga o azanga bikila na vie anganga te tozalaka banganga siko yo ozano na bikila te yo ozano na bikila te o vivra na yo ndengwa na oza ordinaire oza surnaturel te ou encore oza spiritualité donc eza passé. C'était ça les amis. Ya mokyo tozali na posa ya koloba to pe ya kosolola tozo pesa ba conseil oyo ezoko aider bato ebele so pendo pesi biso litoi hein et au mona que nous parlons des choses oyo ebikisa molimo na yo et osunga yo na ba mambo ebele na ba ndenge ebele ezali ngai wabino Mère Dorcas. Abonnez-vous et partagez. Faites de large diffusion, surtout likez, activez la cloche et aussi la momingue. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Les pasteurs n'ont plus le temps de se mettre à genoux pour demander à Dieu na olobanini lobi. Les pasteurs en l'air. Pasteur zoli tigere nyos. Kamundel. Na kwanga. Na bureau ngwana pasteur na pilipili. Ameliko ka pepe. Amati na cher.
utangi bible nini ezaka protocole yak sombelanga ka shawarma tune papa yo ka shawarma utanga bible nini pasteur afuka makana sete pasteur alala kana ndako pasteur anga makasima mkongwa mama boy pasteur okosolola na nzambe ere. Il y a des messages que tu ne peux avoir que si tu te sépares de la sexualité. Nous sommes ensemble. Sexe. Nous sommes ensemble. Prophète, sexe. Au cours de révélation, mon colonie. Prophète lingan zoto. Le bana nous zoto. N'aime c'est quelque chose. Pierre a tamboula nazam. Jacques a tamboula nazam. Jean a tamboula Yesu. Paul a tamboula na Yesu te. Paul a bongoli motema Yesu asa ufiase oui ou non. Mais na bango nyos. Nana leki baninga na onction. Demande-moi pourquoi. Abalakate. Et toute sa vie, il ne se donnait pas au sexe. You attends un jeune boy. Papa lia arabilo. Après, il y a votre boy. Fait. Ya milinga. Ne vous avez quelque chose. L'onction qu'avait Samson. Cette onction venait du Dieu vivant. Et il a eu l'onction na jeunité depuis le ventre de sa maman. Onction ne peut elung. Elungu ele imukolonine. Delila a bercé. Nous sommes ensemble. Olingira bébé. Nani abeti yo. Loba nanga. Na yakozongisa. Yomoko tutani na miranda ko. Serviteur de Dieu. Bino pende ba mus. Omoni bino bobomi ba église. Bino bobomi ba église. Olingo tombo le bébé na mabo utro. Yebisana no muto za pembe nyina yo obomi église. Azole bani. Azoba bango moko bonga mutu na benga bango. Omoni bango zo bango moko mutu ba yak.